nalingia kotanga makomi. Lorsque le chœur a été chanté, Tango bayemba nzembo, ceci est le jour. J'ai pensé à Néhémie. oyo eza mukolo. Néhémie chapitre 8. Loyembo wana nakanisi na Néhémie 8 du verset 9. Molongo ya libwa Ici, il est écrit, kuna bakomi. alors Néhémie qui était gouverneur et le sacrificateur Esdras, le scribe, Néhémie oyo azalaki gouverneur, qui enseignait Esdras le peuple. baoyo baza kotangisa libota, Tout le peuple. baza batangisi mabota manso Qui enseignait le peuple. boye, À tout le peuple. bazalaki kotangisa kolakisa mabota manso. Au Seigneur. Mokolo ngo ezaki mpo na nkolo, ezaki mpo na nkolo na bule, mpo na Nzambe. Bolela te, bomitungisa te. Bato babandi kolela ntango bazali koyoka maloba wana. Allez Bokende manger des mets succulents, bolia biloko ya kitoko mpe bombela masanga ya malamu. de vos festins à ceux qui n'ont rien préparé. Bopesa mpe bile na bino na baoyo balambi te. Ce jour Pamba te mikolo oyo saint, eza mikolo ya bule liboso ya Nzambe. ne vous affligez donc pas, Boyoka mawa te, car la joie pamba te esengo du Seigneur est votre force. pamba te esengo na nkolo ede bokasi na biso. Ainsi tout le peuple en disant, Azo kuyebisa mabota maso na kolobaka taisez-vous car ce jour bofanda kimia, est saint. pamba te mikolo eza mokolo ya bule. Ne vous affligez pas. Bomiyokisa mawa te. Remarquons de quoi il s'agit. Bomoni likambo nini zao. Le jour que le Seigneur a fait, Mokolo oyo nkolo asali lui est saint. ye aza bule. Ne découragez pas. Bino bolemba te, Ne regardez pas encore à ce qui n'est pas visible. botala oyo Mais ekoki, regardez à l'invisible. botala oyo ezomonisama te, botala na oyo emonisamaka te. Il est fidèle. Ye aza sembo, Il réalisera akokokisa promesse qu'il a faite. bilaka nyonso ya apesi. Il Amen. tiendra ses engagements. Akosalela makanisi na ye. Que sa parole ne trompe. Liloba ne- C'est la terre patron, mais la parole de Dieu. liloba na moto ekosaka kasi ya Nzambe te. Des jours particuliers. Mikolo ya bokeseni Particuliers. na ngonga mpe ya bokeseni na Israel, Le peuple de Dieu. Et bien sûr, katikati na libota na bana Israel mpe na l'Église du Nouveau Testament. na kati na kondima na mpe ya sika Ici est également une génération particulière. oyo mpe ezali génération ya bokeseni, Particulier. ngonga oyo ya bokeseni, Un temps particulier où ntango oyo ya bokeseni les prophéties bibliques epai wapi masakoli na biblia ezokokisama. jusqu'à récemment, Israël avait Tomoni un grand ami Israel dont la parole pesait dans la balance. liloba ezalaki pai na bango mpe. Nous avons vu Tomoni là aussi l'amitié touchée à sa fin. bolingo ekomi okende na suka Ça complice l'écriture. mpo te likomi ekokisama Écrit dans le prophète Zacharie. ndenge ekomi na Zakari, prophète Zakari, Et cela au chapitre 12 wana na chapitre 12 et 14. Chapitre 12, verset 3. En ce jour, chapitre 12 verset 3 na mikolongo de Jérusalem, nakosala Yerusalem libanga ya kilo tous ceux oyo qui voudront la bato oyo bakolinga ete batombola libanga wana seront infailliblement en la soulevant. Quand tous les peuples de la terre Bambu- se rassembleront bato nyonso so na contre la mokili ville, ntango bakotelemela engumba liloba na Nzambe elobi awa et le prédire. Et
Et il en sera ainsi à la fin. elobi yango awa ekozala bongo na suka na Israel ekotikala bobele ye moko Pas seul. C'est justement à ce moment précis. na ngonga wana Israel otikala bobele ye moko nde Yesu akokota mpona kobundela Israel Tout ce qui s'y passe. oyo nyonso ekolekana C'est écrit ici ekomami awa dans Zacharie 14 na Zacharie de 14 manière si merveilleuse. ekomami malamu mpenza Également au verset 3, na verset 3 dans la première partie du verset 4. Zacharie 14, verset 3 et 4. Mais alors, Zacharie le 14 Seigneur sortira kolo akobima et combattra contre ces nations. akobunda Comme il kotelemela a combattu mabota nyonso to wana autrefois. ndenge abundaka kala En ce jour-là, na mikolo yango il mettra le pied sur la montagne akotia matambene likolo na ngomba en face ya de Olivier Jérusalem à l'Orient. kuna na Orient Que ce jour mokolo yango est proche. Mais il y a toujours un parallèle entre Israël et l'Église du Nouveau Testament. ntango ozomona Israel oyo efotala mpe na Église ya Nouveau Testament mokili mobimba Toujours contre Israël. batelemelaka kaka Israel Parce que Dieu a choisi Israël. nyonso wana mpo Nzambe aponi Israel Ou alors à travers Abraham, Isaac et Jacob. na nzela ya Abraham, Jacob, Isaac. Ne parle pas du Dieu de l'Allemagne, Nzambe amitalisi na bango de l'Amérique. kasi Biblia elobi na Nzambe na Allemagne te ou bien Nzambe na Amérique te Des milliers de fois, 6000 fois. eloba mibale ebele Le Dieu d'Israël. komami Nzambe na Israel Pas compter, mais cela est écrit suffisamment souvent. ekomami mpenza na Biblia Le peuple d'Israël azali Nzambe na Israel et a suivi ses propres voies alandi banzela na ye jusqu'à ce que le nombre complet des wana soit ekokende tikino la totalité des nations soit entrée dans tuya puis ya mabota manso vers le peuple d'Israël. ekota kotelemela Israel bongo Nzambe akozala nsima na Israel C'est le jour que le Seigneur a fait. eza mokolo Nzambe asali kolo asali Triste. bozala maomawa te Mangez des mets succulents. bolia biloko na bino ya kitoko N'affligez pas. boyoka À la joie du Seigneur est votre boyoka mawa te pamba te esengo na nkolo ezali makasi na bino entendu et reçu la parole du Seigneur. toyoki boyoki liloba na nkolo Et très impressionné. ndenge Si nous sommes réunis ekomami pour écouter la parole de awa Dieu. tosangani mpona koyoka liloba na Nzambe Ces jours, mikolo ya suka j'ai reçu de nombreux appels. Beaucoup savaient que j'avais pris de l'âge et que j'avais ebele un âge rond. bayokaki nazwi bapele ebele Rond 2 fois 5. ete bato bamonaki nakomi deja mokolo On a souhaité la bénédiction de Dieu, un âge rond ou un âge équilibré. Et on a Tokomi na- souhaité la bénédiction de Dieu. Je topusani deja na bambula vais lire Isaïe 55, on m'a transmis à Alors. plusieurs reprises certains passages de la Bible que je devais lire. natanga bapassage ya biblia Pour lire le premier passage du psaume 50. nalingi kotala sino passage liboso psaume Nous avons 50 déjà souligné plusieurs fois ici. nabeti yango sete mbala na mbala Psaume 50, psaume 50 verset 5. molongo ya mitano ntina na motoba Rassemblez-moi ceux qui sont fidèles. sangisela ngai baoyo baza sembo Conclue l'alliance na avec ngai moi. baoyo toyosali na bango boyokani Verset 6. Alors les cieux ont proclamé sa justice. boyelola etatoli boyengebeni na ye Dieu lui-même Po ete est juge. ya Nzambe ye moko azali mosambisi Aussi le verset 7. molongo ya mosambo Écoute mon peuple. yoka libota na nga Laisse-moi parler. tika ngai naloba Israël, afin que je t'avertisse po te sérieusement. nakebisa yo Dieu, ton Dieu. Nzambe na yo ezali Nous sommes ngai ici réunis en tant que peuple
de la nouvelle alliance, biso tosangani lokola libota ya boyokani na sika la parole de Dieu, mpona kotatola liloba na Nzambe, rappeler mpona kokanisisa ce qui nous a été donné oyo bapesa biso par Golgotha. na Golgota. Bien-aimés frères, Balingami bandeko na bandeko basi Seigneur, na kati na nkolo amis, balingami si nous pouvions aujourd'hui soki revivre à Golgotha tokoki kobika lisusu Golgota de sa fraîcheur, na lolenge nango mpenza ya ouvrir la signification ya malamu mpona et kopesa les effets divins, dimbola nango libombami ya bule oyo toza na kati ya esengo la maison de Dieu, na kati ya ndako ya Nzambe, et nous pourrions chanter tokoki koyemba la victoire de Dieu elonga na Nzambe dans les tentes des justes. na kati na bahema ya bayengebeni. J'ai fait référence à Genèse 14, Nako référence na Genèse 14 que le Seigneur ntango nkolo appelé Melchisedec, roi de oyo Salem, babengaki Melchisedek et du vin et roi de Salem contre amemaki vinyo na bokutani na lipa na bokutani na Abraham avec lui. mpona kosepela na ye. Il est allé Akendeki pour fêter la victoire mpona kosepela donnée à Abraham. na elonga Toutes les forces ennemies se likolo banguna ne nyonso, likolo bankumu nyonso tu basangani kuna. Alors, Dieu a donné la victoire. Nzambe apesi Le elonga, Seigneur est allé kolo fêter, akei célébrer le repas. kosala feti na Abraham. À ceux qui ne savent pas encore qu'il s'agissait vraiment du Seigneur, Nao bayebi te ke azalaki nkolo, le lirons dans le chapitre 7 tokotango na chapitre 7 aux Hébreux, na mokanda ya bahébreu. qu'il s'agissait d'un roi païen. Ezala banso bazoloba azalaki nkumu ya bapagano. Non Ce te, n'était pas un roi païen. azalaki nkumu ya mopapagano te oyo ayebana te, Le roi de la justice, ezalaki nkumu na boyengebeni, Salem, nkumu na Salem. Hébreux 7, Hébreu 7 à partir du verset 1. kubanda mulongo na yambo. Ce Melchisedec, roi de Salem, Melchisedek oyo nkumu na Salem, du Dieu très haut, nganga nzambe ya nzambe wa likolo, Abraham, akei bokukutani na Abraham de la défaite ntango autaki des rois, kozwa elonga na likolo ya bankumu et le bénit. mpe apamboli ye. En échange, Abraham lui donna Na échange tout. Abraham apesaki dime. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, So tolimboli kombo na ye, est roi azali de nkumu justice, ya boyengebeni, mais aussi roi de Salem, apesi nkumu na kimia, roi de paix. likoloba nkumu na kimia. Il n'a ni père, Aza na tata te ni mère, na mama te, ni généalogie, ata likitani moko te, tant de jours, ata bokutani, fin de ata vie, suka na bomoi, mais il ressemble plutôt kasi azali au Fils ya de Dieu. mwana na Nzambe, Prédicateur pour toujours. azali nganga Nzambe mpona libela. Lire un texte aussi magnifique. Kotanga teste oyo kitoko boye, À la rencontre d'Abraham, akende bokutani na il Abraham, n'était pas encore venu dans la chair, ye ayaki nano na nzoto boye te, très cher. Il n'était pas encore manifesté comme fils de Dieu, amonisami nanu te lokola mwana na Nzambe, ni mère. ata aza na tata te na mama te. Mais ensuite, Nsima il a renoncé à sa divinité. aboyi bonzambe, Il s'en est dépouillé et amilongoli, renoncé à sa gloire et s'est fait homme. aboyi kembo na ye, amisali mutu Ramené à la condition divine. po te amema biso Salem, roi de la paix, roi de la kumu justice. ya kimia, kumu na Mes chers amis, ya boyengebeni. pour fêter la victoire, Akendeki mpona c'est elonga au repas du soir na que nous kolia aurons, si Dieu ya le veut, pokwa demain. oyo mpe tokoliango soki Nzambe alingi. Avec cela, Na boyokani na yango grande victoire. elonga munene na Golgota. Mes chers amis, nous devons nous rappeler Tokanisa
ce qui s'est réellement passé là-bas, nini yango elikanaka kuna afin que nous puissions être aidés. po te tosungama. Nous entendons parfois, et frère Rousse Toyoki ta l'a mosusu déjà si bien ndeko Rus asili koloba yango que nous ne venons pas seulement ici, nous voulons être impliqués. toyaka pamba te me tolingi kozala na kati ya likambo, Que ce soit pour chanter, prier, ezala mpona koyemba, ezala mpona kosambela, esengeli biso tozala na kati na makambo nyonso. croire que Dieu y veillera. J'ai lu aujourd'hui Tobanzi ete nzambe akosenzela. apôtres. Natangi misala bantoma Nous sont tous très bien. oyo toyebi malamu biso banso. J'ai pensé à l'impact qu'a eu la prédication la plus simple, telle qu'elle est apportée dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 39. Acte des Apôtres, chapitre 10, Par l'Esprit de Dieu. 39. Petelo suku mami na mulimu santo. 10, verset 39. Et nous sommes témoins de Tozali tout ce qui banzenene ke accompli dans le pays des Juifs. oyo nzambe asali na mboka na bayuda mpe na Yerusalem. Ils l'ont alors crucifié Babaki ene kulusu et mis à mort. babomi ye, Mais Dieu kasi nzambe ressuscité le troisième jour asekuse ye mokolo ya misato et l'a fait apparaître. mpe amonisi ye Verset 47. Non pas à tout le peuple, na bato banso te, mais à nous, kasi na biso témoins choisis d'avance, banzenene ke oyo nzambe aponaki kala vont manger et buer oyo avec lui tolie tomeli na ye d'entre les morts. na liseko kati na bawa D'entre les morts. na bawa. Verset 42. Et il nous a ordonné mpe apesi biso mitini d'annoncer au peuple et de témoigner tosakola na libota mpe totatola ke ye nde est le juge désigné par Dieu ye nde mosambisi oyo nzambe aponi pour les vivants et les morts. Verset mpo na bakufi mpe na les prophètes, basakoli banso témoignage bazopesa litatoli mpo na ntina na ye quiconque croit en oyo lui, kani akondimela ye le pardon akozwa bolimbisi ya masumu na nkombo na ye. Amen. Une prédication très courte. Litei mokuse Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? boyebi nini yango elekani nsima, Tandis que Pierre parlait encore ainsi, ntango Paul Pietre azoloba l'Esprit descendit. Molimo Santo akiti Qui entendait na baoyo banso prédication. baza koyoka litei na ye. Comment ont-ils dû réagir? Basali ndenge Comment nini ont-ils dû participer, suivre? Bien sûr, nous admettons qu'à l'époque, toute cette affaire était encore fraîche. toyebi ke La mémoire du na nyonso wana ezalaki fresh on avait na parlé makanisi. en bien et en mal, mais tout le monde savait ce qui Bato était arrivé. bayebaki nini yango eyelaka na Jésus Il avait été crucifié. ndenge babaki na ekulusu Il était mort. ndenge Il akufa avait été enterré. mpe bakunda ye. Il y avait aussi ceux qui pouvaient témoigner bamosusu bazali mpe bakoki kotatola et étaient ressuscités. ke asekwaki. Les incroyants Bamosusu pouvaient également témoigner. bazalaki mpe kotatola oyo bazalaki bandimi te, Car il l'avait craché, il l'avait raillé et crucifié. Il s'était moqué de lui basekaka ye, et avait dit, balobaka dis-nous, devine qui t'a frappé. lobela biso kanisa prophétise nani yango abeti yo. Tous pouvaient témoigner de la première partie, banso bakoki kotatola eteni ya yambo, mais vint ensuite nsima une partie eteni mosusu eye dont les incroyants oyo bandimi te étaient témoins. bazalaki mpe bazeleli ke Ils ne pouvaient donc pas attester. bakoki koloba te. Il dit aux siens, vous êtes mes témoins. alobi na baoyo ya ye bozali banzeneneke na ngai. Développe cette parole ici et écrit. Petelo akomi yango Verset 40. Mais Dieu l'a Kasi- ressuscité le troisième jour. nzambe asekuse mokolo ya misato Apparaître
amonisi ye. Verset 41, non pas à tout le peuple, Kasi na bato banso te mais à nous, na biso oyo les témoins bazeneneke oyo baponaka yambo na Nzambe. qui avons mangé Biso tolia na ye, tomela na ye, sa résurrection nsima na lisekwa na ye. d'entre les morts. Lisekwa ne kati na bawa. C'est ici que commence la partie Awa nde à laquelle les incroyants ne peuvent plus participer. eteni oyo bazanga kondima bako kondima ngo te, bako kolanda ye te. C'était mercredi soir. Ezaki mercredi ya pokwa Rousse a mentionné ici pendant l'heure de prière ndekulus que toute la chrétienté célèbre Noël d'une manière ou d'une autre. bato basambeli bazo célébrer Noël, Poupées dans des crèches. bazana bapoupée Un chant au Tannenbaum. bazo yemba banzembo, Donc en français, au sapin, au sapin. bazo yemba basapin. Christine komm. Viens, Christ. Petit Yaka Kristo mwana muke. tout ce qui existe d'autre. Mais il y a aussi des gens qui ne placent pas de poupée. Dans Bamususu bazali pe bazotia poupée na crèche te. des gens qui, en qui Christ est né Kati na bango Kristo abotami et expérimenté. pe basali libiki na ye. La venue de Dieu Bazozela boye na Nzambe, engendré la race divine. libota ya bule. Und ins Dasein zu rufen. Des fils et des filles de Dieu. Et les appeler Bana basi pe bana mibali ya on Nzambe. peut faire la fête. Et le christianisme semble aussi savoir quand allumer une bougie pendant la Bakristianisme pe bayebi ndeni na ngonga nini bakopelisa babuji, quand allumer la deuxième, la troisième et la ndeni na kopelisa ya mibale ya misato. Und wer ist die tout le monde le sait. Bato to bayebi yango. C'est et qui a rencontré réellement le Christ Kasi ressuscité. nani yango akutani na Kristo oyo Une expérience asekwaki, nani yango asali libiki na ye. encore un peu de temps Balobi mangonga muke ne me verra mokili ekomona ngai te. Amen. Me bino bokomona ngai. car je me révélerai à Pamba te nakomitali pa na bino, ne me verra kasi mokili mosusu bakomona ngai te. amis. Wir wollen Nous voulons voir sehen. Jésus. Biso tolingi komona Yesu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici Tala tina nini toza awa lelo ces jours-ci. mikolo oyo. Nous ne voulons pas seulement entendre et recevoir l'enseignement. Tolingi kaka koyoka te koza koyana malakisi na liloba. Nous voulons avoir une rencontre personnelle Tolingi kokutana biso moko na ye. avec cette chair. Liloba oyo esalami nzoto. Nous voulons voir To- Jésus, Tolingi komona Yesu, Erleben. l'expérimenter, kobika ye, en faire à nouveau l'expérience posala libiki lisusu, Ausgeräumt wird. du doute soit dissipé. bote batembe elongwa. Nous le voyons comme le ressuscité. Tomone lokola asekwi Et non, kati na biso. Aus dem on m'a donné le verset 7 du psaume. Bapesi ngai verset 7 ya Psaume 55 Lire. mpona kotanga. gegeben, den ich lesen sollte. Und dann stellte ich fest, Et j'ai alors remarqué que frère Branham diesen avait lu ce verset, Namonaki ndio Abraham atangi verset oyo. qu'il avait die Schneebein prêché la prédication sur la colombe blanche. Tango atiaki lite oyo Psaume 55. ya colombe. Je lis les versets 7 à 9. Psaume Psaume. 55, versets 7 à 9. Alors je m'écris, oh si j'avais des ailes, Soki nazali na mapapu lokola ebenge j'en volerais. mbele na pumbwe Car ce que je trouve un lieu de kino repos. nakomona esika ya bopemi J'enfuirais loin. mbele na kimi musika Un lieu de repos dans mpona koluka le désert. esika ya bopemi na esobe. Je courais plus vite que le vent impétueux. Nakoki kokima mbango koleka mopepe ya makasi mpona komona esika ya kobatama. Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de ce sermon. Nayebi te boni kati na bino bayebi litei oyo Écoutez le cantique. ntango bayembi loyembo La colombe blanche. likolo ya neige et ebenge ya pembe. deuxième couplet au
trois autres na bitindele nango misato toutes les souffrances bisika bazotalisa bampasi nyonso et les épreuves mpe komekama avaient traversé. oyo akatisaka Il aspirait bongo rentrer chez lui azalaki kolinga ete azonga epai na ye de tout ce qui avait rencontré ici. banzube tu akutani nango awa posana eze akoma kaka epai na ye Auprès du Seigneur. azonga pembeni na nkolo Que nous aussi nous vivons biso mpe tous tozobika et des jours. mikolo na bangonga Les choses ne se passent oyo pas makambo comme nous le souhaitons. ezokende ndenge tolingi te Et alors nous aussi, biso mpe nous souhaitons avoir des ailes. tolingi kozala na mapapu Pouvoir fuir, mpona kokima nyonso oyo trouver la paix. tozwa kimia esika songolo Exprime ici le psalmiste. ndenge muyembi azoloba awa Nous tous, même si ce n'est pas toujours, mais quand même régulièrement. atako bongo te kasi Je voudrais m'enfuir loin nalingaki nakima d'un mosika lieu de repos. koluka esika ya bopemi kati na esobe kuna Alors, aux paroles de David, maloba na dawidi 139, psaume 139 au verset 7. verset 7 139 au verset 7. Où pourrais-je fuir loin de ta face? wapi nakokende Au bout du monde, mosika na elongi na yo ô Dieu, Oh, Nzambe. qui serait yo pai wapi nakokende yo oza te ata na batami enfer ou en enfer? ata nakei na lifelo Là-bas, ta main me conduirait aussi. kuna mpe lisusu loboko no ekokamba ngai Pouvons-nous aller loin de la face? tokokende wapi mosika na elongi na nzambe Pas besoin de fuir. toza na posa kokima te Pouvons venir à lui. tokoma epai na ye Pas besoin de chercher le repos. toza bisika koluka bopemi bisika mosusu te Nous pouvons le trouver. tokoya awa tokokutana na ye Un repos. azali ne esika ya bopemi Dieu. oyo mpo na libota ya bana nzambe Ceux qui se reposent bao dans banso leurs propres oyo œuvres bazokopema na misala na bango basengeli baya komitika na maboko na nzambe achever son œuvre. pamba te nzambe aosisa mosala na ye Septième jour et vit que tout était bon. nyonso bokomona ete ezalaki malamu ntango nzambe akosisa mosala na ye Chapitre 55. totangi chapitre 55 Prophète Ésaïe. na mosakoli Ezayi C'est une parole merveilleuse. eza liloba kitoko Et je crois que certains de nos frères et sœurs qui étaient à Karaganda lors de la dernière nakanisi bandeko bazali na agarangangor na dernière réunion principale. Mais comme le chiffre 55, deux fois la grâce, lokola chiffre ya 55 pertinent pour moi, ezali ya mutuya mpo na ngai relu, nazozongelango fortifié et rafraîchi par la parole du Seigneur. na liloba nzambe esunga biso Verset d'Ésaïe 54 Ezayi 54 m'a été soudainement donné par le Seigneur, epesi ngai na nkolo m'a été rendu vivant lorsque les ekomeli nga bomoi premières attaques massives ont Tango. été lancées. Et je me suis babundisa ngai comme na David monguna l'a exprimé, Seigneur. na mimoni lokola dawidi Je allais alobi maloba wapi nakokende nkolo encore faire. nini nakosala lisusu nkolo nakanisi Psaume 139, 7, je me souviens. psaume 139 7 nakanisi Une voix douce et calme, Mongongo. inaudible, pio m'a bopolo soudainement poussé etindi elobi na ngai à ouvrir Isaïe 54 et à Etinga- lire le verset 17. nafongole Ezayi 54 verset 17. natanga verset 7 Arme forgée contre toi ne prévaudra. monduki moko te Toute langue oyo s'élèvera bakotalisa contre toi yo ekolonga yo te sera condamnée. bankota nyonso tu oyo ekotelemela yo ekolonga yo te Toute langue mensongère. bankota nyonso tu ya lokuta Les serviteurs du Seigneur. ekozala na Que je leur accorde ekolonga te Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. boye nkolo alobi Cela a été et est et restera pour moi un très grand réconfort. yango tikali mpo na ngai lisoge monene Sur sa parole,
Il veille sur nous. Azo senzela liloba na ye, azo senzela biso pe. Soki tozondima, soki pe tozondima ngo. Il va faire le bilan de ces derniers jours. Soki tozosala bilan ya mikolo ya suka. À nouveau, Tokoki kotatula lisusu. quel point Ndenge nini Dieu Nzambe ya mawa déployé asala asunga biso pona asunga biso dans la détresse. Il y a na kati na mawa beaucoup de vols, ba, plus que durant n'importe quelle autre année, et pourtant tout s'est bien passé. Tous les passagers qui montent à bord ne descendent pas tous. bato nyonso bazokende na pepo baze komiyoka bango nyonso tu Nous avons appris à plusieurs reprises ces derniers temps. kasi ngai Pourtant, nous pouvons témoigner. nakendeki mbala na mbala na mibembo nakoki koloba ke Nous loboko na Nzambe ezalaki na biso vers kolo afongoli les portails. bikuke Et puisque nous en sommes là, mpo toza wana mes pensées me ramènent makanisi na ngai ememi nga en arrière, ezongisi nga nsima en 1974. na 1974 74, alors que j'étais assis dans mon bureau au 7 de la nafandi na biro na ngai le dos tourné vers le mur, mokongo mon côté efandi na mur face à la fenêtre, natali vers l'Inde, et le fenêtre voyage à travers tout le pays était donc vol ya le Inde départ était prévu pour lundi. ezalaki prévu mpona lundi C'était quoi, jeudi ou vendredi? ngai nalobi Jeudi. ngai nalobi Tout à coup, nakokende comme venant du ciel, la Lokola. voix du Seigneur. mongongo euti na lola mongongo na nkolo Vous entendez ma voix maintenant. boyoki mongongo na nga siko Nul vol pour l'Inde. kokende na Je l'ai certainement vol ya Inde te fait 2 ou 3 fois quelque part. elobi ngai mbala mibale misato Que la voix du Seigneur Nabi. se fait entendre. mintango On iso sursaute. mongongo na nkolo ezoyokana ozosisorte ozopumba moke Ce que cela signifie. oyo wana elingi koloba Je suis immédiatement sorti du bureau. nabimi na biro Je suis monté dans ma voiture. namati na Je suis voiture rendu à la forêt. nakei na zamba Et j'ai prié. nabondeli Tout en disant, Seigneur, oui, peut-être. naloba nkolo iyo Ce vol est peut-être un autre. Et j'ai dit au Seigneur, les salles sont louées et je balouwe basale bisika basi babongisi nasala nini etc. Le Seigneur soit mon témoin. Il nkolo azali est 11h15. zeneneke na ngai ezalaki 11h15 Quand la voix du Seigneur s'est fait entendre, ntango mongongo na nkolo eyokami lisusu mpo na mbala mibale le voyage kokende te na voyage ya Inde dans les journaux à l'époque, botangi na bajournaux 96, les 96 na 96 passagers qui étaient montés à bord et devaient bapassager nyonso tu bamataki ont brûlé banso bazikaka les airs. bazikaka na Et mipepo mon nom figurait sur nkombo na ngai la ezalaki liste des passagers na liste ya bato oyo efale bavoyage bakende Inde de Cologne, c'est-à-dire du bureau, et on voulait se renseigner à mon sujet. Car bato balungwaki mpo te bakende kose renseigner mpo na likambo na ngai où était-ce une mpo autre- na vole wana ndenge ezikaki mon nom y figurait. nkombo na ngai ezalaki J'avais une réservation ferme pour ce vol et voici que nazwaki réservation mpo na vole wana ton voyage en Inde. balobi na ngai kokende te na Inde na voyage na Aujourd'hui, rendre témoignage, tokoki lelo kopesa litatoli témoigner de beaucoup de choses tokoki kotatola makambo ebele a fait. oyo Nzambe asala Comment il a préservé, comment il a conduit et dirigé. ndenge nini akambi Passons maintenant à Ésaïe 55, toleka na Isaïe 55 où sont exprimés les désirs, epai wapi les aspirations du baposa cœur, elobami où nous sentons également epai wapi tokoyoka interpellés. tomiyoki te Nzambe azolobela biso C'est 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez. bino baoyo baza na posa Vous tous qui n'avez pas d'argent, bino baza na mosolo te boya achetez, bosomba mangez. bolia Venez, boya achetez, bosomba na mosolo te payer du vin et
vinyo na miliki. Vous pouvez lire ici. Bokuyi kotanga awa molonga misato. Peut-être pouvons-nous encore le lire ensemble, oui. Totanga ngo lisusu elongo. Tout cela est trop précieux. Nyonso eza kitoko makasi. Dépensez votre argent pour ce qui n'est pas. Pona nini bobebisa mbongo na bino na oyo ezali pate. Pour ce qui ne rassasie pas. Pona ko mbongo na bino pona oyo etondisaka te. Écoutez-moi. Boyoka ngai. Donc, et vous mangerez ce qui est bon. Bokolia oyo eza malamu. Votre âme se délectera de mets succulents. Elimu na bino ekosepela na koliango. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Bosembolo makutu na bino boye epa na ngai. Car je veux conclure avec vous une alliance. Nalingi na sala boyoka na bino ya seko. Réalisez les promesses de grâce. Koko kisa bilaka na ngolu. Faites à David une parole merveilleuse. Maloba kitoko. Vous savez Boyebi. que j'aime beaucoup lire le prophète Esaïe. Nalinga kotanga mingi prophète Esaïe. Il était un excellent instrument de Dieu. Azalaki peza solo eluku na nzambe. Dieu pouvait tant parler. Nzambe akokoloba na ye ebele pe kokoma ebele. Et combien les pensées et les paroles sont précieuses. Ndenge nini maloba na makanisi eza na mutu ya awa. Même dit, écoutez-moi. Yoka ngai. Et vous mangerez ce qui est bon. Bokolia oyo eza malamu. Qui écoutes-tu aujourd'hui? Yo ozoyoka nani lelo? Ce que j'écoute. Qui est ce que j'écoute? Nani yango nazoyoka lelo? Donc au jardin d'Éden. Soki tozalaki na jardin d'Éden. Il suffit de manquer. Il esengelaki parole. Kobunga kaka liloba moko. D'annuler, de briser une parole. Yango nde buki. De ne pas réussir l'épreuve d'une parole. Buki nyonso komekama na liloba moko pamba. Eva a-t-elle écouté? Eva ayokaka nani? Elle a écouté le serpent. Ayokaki nyoka. Adam a-t-il écouté? Adam ayokaki nani? Nani ayebi? Il a écouté Ève. Ayokaki Ève. Ici le Seigneur dit, awa nkolo alobi, écoutez-moi. boyoka ngai. Et vous aurez de quoi manger. Nde bokozo eloko ya kolia ya malamu. Qui écoutez-vous? Nani yo ozoyoka? Que j'écoute. Nani yango ngai nazoyoka? Qu'est-ce que les gens n'entendent pas? Nini yango bazoyoka te mikolo oyo? Cessez d'écouter. Botika koyoka oyo etikali. Écoutez seulement ce que Dieu boyoka kaka oyo nzambe alobi. Et a révélé à l'église. Pe astalisi na eklezia na nzela liloba na ye. Nous aurons du bon à manger. Boyo tokolia biloko malamu ya kolia. A-t-il déjà donné quelque chose de mauvais? Asili kopesi biso eloko ya mabe. Il dit, Alobi, vous qui êtes mauvais, bino kutu boza mabe. vous savez donner de bonnes choses. Bopesi biloko malamu na bana na bino. Koleka boni. Céleste. Ngai tata na bino alikolo. De bonnes choses. Na kopesa bino. Les lui demande. Makambo kitoko na boyo bazo senga yango. Boyo kangai boy. Ne voulons-nous pas tous le dire maintenant? Tokoki koloba ngo te. Moko na moko aloba ngo na nkolo. O nzambe na ngai. Uta lelo. Fais que je n'écoute que salete na yoka kaka yo. Que j'écoute seulement ce que tu me dis. Na yoka kaka oyo ozolobela ngai na nzela liloba na yo. Être vraiment cohérent. Ezala bomoko. Quand je vous le dis, pona ebisi bino. Diable Zabolo. a déjà parlé à travers certaines personnes. Asili koloba na nzela na bato mususu. Et plus les gens sont pieux, bato lokola baza pio. il peut lokola bazomonisa malamu libanda. Pe bakosala mabe ebele. causer de dégâts. Bakosala mabe ebele po bomoni libanda lokola bato na nzambe. J'ai sélectionné 3 passages de la Bible pour ceux qui disent, par exemple, quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Bawe nyonso to bazoloba ke Yesu aza nzambe. Aza bana nzambe. Est de Dieu. Et si je vous lisais les 3 passages, Soki na tangi passage misa. les démons
l'époque de Jésus, bamilu mabe pensez cette phrase. na etango ya Yesu Criez-vous baza alors. koloba maloba oyo Je les ai déjà notés. nasili kokoma yango Il ne suffit pas d'une confession des lèvres. ezali bobele koloba na bibebo te. Il faut aussi Esengeli. une révélation Esengeli divine. emoniseli ya Nzambe Lorsque les Saintes Écritures parlent Tant- du Fils de Dieu, makomi na bule ezoba na mwana na Nzambe disent aussi qui il est. bango mpe bazoki nani yango Le Père, nani yango tata le Prince de la paix, etc. Isaïe 9, verset 5. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Esaïe 9:5 l'alpha et l'omega ebandeli mpe Il n'y a suka pas d'autre Dieu en dehors du Seigneur. des Nzambe armées. mosusu aza te libanda na nkolo Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. boyoka ngai bongo bokolia oyo eza malamu Se délectera de mes succulents. bokosepene na bilia na ngai. Ève s'est retrouvée dans la détresse parce qu'elle a écouté le serpent. Eve amimonaki na Adam s'est retrouvé pasi dans mpo la ayokaki nyoka. détresse, il a écouté Ève. Adam mpe akotaki na mobulu mpo akotaki ayokaki Nous Eve. sommes retrouvés dans une grande détresse parce que nous avons écouté les autres. Biso mpe tokoti na mawa munene mpo toyoki bato mosusu. Le message a été transmis. C'est pourquoi Dieu a Sango. envoyé un prophète Epeselami pour nous ramener etinango à la parole de Nzambe atindi mosakoli mpo azongisa biso na liloba na nzie. Non, nous ne devons plus écouter. Ça c'est Avoir tokoki koyoka te. des manges, mais être prêt à entendre seulement la parole de Dieu. tobelema mpo na koyoka bobele liloba na Nzambe. Puis, lorsque le peuple est revenu de la captivité, Tango libota na Nehemi, il n'y a plus. tango libota eutaki na bowumbu, La parole de Dieu a été lue, liloba na Nzambe etangamaki, le temple a été reconstruit. tempelo batongaki yango lisusu. Après l'avoir été libéré de la captivité babylonienne, Sima na bobimi nous ne sommes plus na bokangami ya Babiloni. encore en train d'interpréter. Non, bien au contraire. Tozaka cha kolimbola te. Interprétation afin de ne plus consacrer ou prêter ou donner nos oreilles aux interprétations. Tokoki kopesa lisusu matoi na biso na bandimbola te. Jamais été aussi important et nécessaire que maintenant de fermer nos oreilles. Awa Tout le reste, ya mutuya c'est seulement la parole de Dieu. ezali ye kokanga matoi na biso De Dieu. koyoka kaka liloba peto na Nzambe Tout comme Jésus-Christ. lokola Yesu Kristo. La parole pure, simple et faite chair. Liloba peto esalami nzoto L'épouse, mpo na kozwa mwasi na libala mpe akozala mpe née de la même semence abotami na momboto moko de Dieu, na liloba na Nzambe, chair de sa chair et eau de ses os. suni na mosuni na ye, Lui, mikuwa na mikuwa na ye, parmi de nombreux frères, ye oyo abotami na kati na bandeko ebele, un produit divin pur. azali mbuma na bule ya peto. Haleluya. Qui le Fils de l'homme a-t-il écouté? Nani yango mwana na moto asila koyoka Il a été tenté par Satan. ntango bamekaki ye na Satana. Lui a aussi parlé. Satana mpe alobela ye, L'a tenté. amekaka ye. Est venu avec la parole de Dieu. Botangi liloba na aye na liloba na Nzambe. L'ennemi Monguna fait encore la même chose aujourd'hui. ezali ndenge moko lelo Il mpe est venu vers le Seigneur. aye na epai na nkolo C'est son ministère sur terre amekaki lotomo na yo na mokili, sous la forme d'un serviteur. ayaki lokola mosali. Il a dit, Alobi si tu es le Fils de Dieu. soki ozali mobali ya Les Nzambe, diables ont déjà reconnu qu'il est le Fils de Dieu. bayebaki azalaki mwana Pose Nzambe. la question. Atuni ye mutuna, Il remet en question. azongisi Fils de le, Dieu. azongisi yango mutuna, soki ozali mwana na Nzambe, Et ainsi de suite. balusa oyo ekoma boye. Mais l'ennemi Monguna est venu vers les prophètes. aye mpe Il mosakoli, est venu vers Jésus. aye mpe Yesu, Il ne passera pas non plus à côté de toi. ye mpe akoleka yo mpe te na ngai te. C'est vrai. Mais qu'a répondu Jésus? Kasi Yesu ayanule nini Jésus? Satan
Satan doit perdre tout droit et tout pouvoir sur nous. osengeli obunga nguya na likolo na biso soki biso totelemi ngwi na kati na liloba soki liloba efandi kati na biso tokoki kotelemela nzambe te. Bible elobi nasukisami nkolo akosunga biso akopesa ngolu na ye. Esaïe 55 verset 2. Et vous mangerez ce qui est bon. Bokolia boyoka ngai Lectera de mes bokoyoka ya kitoko bokolia na biloko ya kitoko Prêtez-moi l'oreille bosembola matoi epa na ngai à moi, boepesa bobaluka epa na ngai afin que votre âme. po te elimu na biso ebika. Nous sommes réunis ici, Tosangani awa non pas pour écouter ce que tel ou tel mpona koyoka oyo songolo pakala zoloba te dire. te Non, te. nous voulons Tosangani prêter awa l'oreille tolingi seulement kosembola matoi na biso bobele epa na nkolo. Je tiens à le souligner une fois encore. Ne mélangeons pas les choses. Tosangisaka bakabo Ce te n'est pas possible. osimba te. Ce que le blé a à voir avec l'ivraie. Blé On ne peut. eze likambo nini na yango na lititi ya mabe. La parole est pure. Liloba eza Nous peto sommes lavés dans le bain d'eau tosokolami de la parole. na mai ya liloba Devenu une partie de la tokomi parole. eteni ya liloba. Et il est dit ici, Ekomami awa verset 3, car Ote. je conclure une alliance éternelle. nasali boyokani na bino ya seko na seko. Disons au Seigneur Toloba na nkolo que nous prêtons l'oreille. tozo matoi na biso tozotiango epa na ye Prêtons l'oreille. ye Que nous voulons biso entendre tolingi koyoka ce qu'il a à nous oyo dire. ye aza na mposa ya koyebisa biso. L'invitation. Lebiangi ezali Verset 6, cherchez l'Éternel. lukani yawe Cherchez le Seigneur. lukani nkolo Pendant qu'il se trouve. ntango azokomonisama Pendant qu'il est proche. ntango aza nano abelemi Que le méchant abandonne sa voie moto na ye oyo akotika nzela d'iniquité, ses pensées, et qu'il retourne atika au nzela Seigneur. ya masumu na ye bongo azongela nkolo. Une parole à tous ceux liloba qui se sont un peu écartés. na baoyo banso batango mosika na nzela Revenez, bozonga Seigneur. bozonga epa nkolo Verset 7. molongo ya Abandonne misama sa voie, moto na yauli atika nzela na ye ses pensées. na makanisi na ye. Dieu sait pourquoi certaines choses arrivent. nayebi mpo na makambo mosusu eyaka Elles sont permises. mpo mosusu epesami nzela Ce qui est écrit ici. tala nini ekomami awa Abandonne sa voie. aza kotika nzela na ye. L'homme d'iniquité ses pensées. moto na lisumu na nko atika mpe makanisi na Je ye. te donne un délai de réflexion. Tu as encore une semaine, tu as encore un an, et ensuite nous pourrons en reparler. nakopesa yo likanisi ina ne ezali 2 ans te 3 ans te alobi de lelo oyo soki oyoki mongongo na nga koyesa motema na oyo ekenze te Rien dit au sujet de demain. alobi eloko te mpo na lobi Vous entendez sa voix. lelo nde soki oyoki mongongo na ye Celui qui a l'intention de commettre l'iniquité abandonne ses pensées. oyo aza na likanisi ya kosala lisumu na nko atika makanisi na ye wana Afin qu'il ait pitié de lui. aya na nkolo ete ye ayokela ye mawa. Car il pardonne Amen. abondamment. pamba te alimbisaka mpenza. Nous pouvons le garantir à chacun. tokoki kolobela ngo na moto nyonso Base la parole de Dieu. wana ezali liloba na nzambe Reviens au Seigneur. soki ozongeli nkolo Ouvre le pardon mpo okomona bolimbisi et le salut. mpe lobiko. C'est encore le jour du salut. ezali bobele mokolo na lobiko mokolo na ngolu Nous pouvons revenir tokoki kozongela au Seigneur. na nkolo. Puis au verset 8. molongo ya mwambe Écrit, verset 8, car mes pensées pamba ne te sont pas vos pensées. makanisi na ngai eza makanisi na bino te Voix ne sont pas banzela na ngai eza banzela na bino te dit le Seigneur. eloba nkolo. Verset 9. molongo ya libwa Autant les cieux sont élevés au-dessus de lokola la terre, lola eza mosika na mabele d'élevés eza ndenge moko mpe makanisi na bino etombwami pensées au-dessus de vos pensées. ezali makanisi na bino ya ngai ezali likolo ya makanisi na bino.
à moi-même et maintenant à nous tous. Dans nos vies à tous. Abandonnions nos propres voies. Projet na biso que nous nous présentions tomitalis Seigneur liboso na nkolo toloba na ye nzambe na ngai selon ton plan kamba ngai kolandisa mwangu na yo pe mukano na yo na makambo oyo ezokoya na tango ya suka oyo tango osilisa eklesia na yo alobi na lolombo na ye. La pensée que nous avons souvent entendu la parole de Dieu en ce lieu et que nous avons été bénis. Mais cette fois-ci, aide-nous à trouver la place que tu nous as réservée dans ton corps. Amen. Que Dieu puisse non seulement nous parler et nous bénir, chose de durable en chacun de nous, oyo esengeli salam na moko na biso. À toute petite foi, et que nous rendions gloire à notre Dieu na nzambe na biso na kondima. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix banzela na bino pas mes voix. ezali banzela na ngai te, Mais il est écrit kasi ekomami na sima a fait connaître à Moïse ses voix, Zambe atalisaki Moshe banzela na ye enfants d'Israël. pona bana Israel. Il est ensuite écrit, préparez le chemin du Seigneur. Bongi sanzela na nkolo longola pe babaku nyonso 47, verset 14. Beaucoup de paroles sont écrites. makombe ebele komami Réunis devant la face de Dieu, tosangani liboso na elonge na Nzambe expérimenter Dieu comme pona jamais auparavant. bika Nzambe nano tobika bongo te. Je vais le répéter. Tala tina toza liboso na yo nkolo Pour expérimenter Dieu pona kobika Nzambe jamais auparavant. ndenge totikele kosala yango te. Dieu a la plénitude. Nzambe aza na Comme nous botondi l'avons déjà dit, ndenge tosili koloba yango le temps n'est pas seulement proche, ngonge ebelemi kaka te, est là. ngonge eza wana. L'heure de la glorification du nom de Jésus-Christ Musala est venue. ya kokumisama ese ye Ce fut le cas à l'époque de Josué, ndenge ezalaki na ntango na à Yoshua, l'époque d'Esdras et ndenge ezalaki na eleko na Esdras na Nehemi, comme je l'ai déjà dit, ndenge na sili koloba ngo particulier na mikolo bokeseni, des périodes particulières mikolo bokeseni de Dieu. mpona libota na Nzambe na kati mpona eklesia na ye. Ceci est notre jour. Wana nde mokolo na biso, C'est notre temps. eza ngonga na biso Ce qui est encore écrit ici dans Isaïe 55, oyo ekomami awa à na savoir Esaïe verset 57 10 na molongo ya zomi et 11. zomi na moko. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, Lokola londende fécondé la terre, eutaka likolo fait germer les plantes, esengeli ebotisa afin bamatiti qu'elle donne la semence au po te Seigneur, epesa momboto à celui na qui baloni mange. po apesa na oyo aza kolia yango. Verset 11. Bolongo Et zomi même de ma parole. eza bongo na liloba na ngai ekobimaka ozobimaka na bibebo na ngai. Elle ne revient pas Amen. à moi, Ekokozonga epa na ngai te soki esali mosala nango te, kasi mais seulement quand elle l'aura accompli esengeli ekokisama. et réalisé. Nalingaki kosala Je l'ai envoyé. oyo ngai nalingaki kosala nde ntina yango natindi ye, natindi yango. Nzambe atindi liloba na ye Il les a guéris. Psaume 107, verset 20. abikisi psaume L'interprétation. Nous avait rendu malades. bile malimboli nyonso ya mabe ekomisi biso bato ya bokono. Ezayi alobi Chapitre 28. 28 Toutes les tables mesa nyonso
etondisami na bosoto d'immondice et de vomissure na bisanza jusqu'à la dernière place. tikino ne sika na suka. Verset 8. Bolonga mwambe Et on dit un peu ici, un peu là. balobi awa kuna Nous n'avons pas un peu ici. soki toza na awa te Grâce à Dieu, nous avons na ngolu na nzambe à une table pure. tozwi ngolu na mesa oyo eza peto ezali te mesa oyo bazopesa biso biloko bango moko babongisaki te. Le Seigneur Kolo préparait une table. abongiseli biso mesa. Nous sommes à la table. Toza na mesa na nkolo ye mei. Amen. La nourriture, Pona kolia bilia parole révélée, liloba efungwami la manne fraîche, pe avec man fresh notre âme pote revivre. elimu na biso ebika. Amen. Dans ce lieu, Na esika oyo nous ne lisons pas beaucoup. totanga mingi te Sermon de frère Branham. mateyi ya ndeko Branham Nulle part ailleurs. kasi ata esika moko te Autant de sermons ne sont exposés qu'ici. basermon ebele etalisami koleka awa Lisez les sermons. kasi Tous s'y plongent banso bazomikotisa na kati spirituellement. banso balesami na molimo. Déjà dit assez souvent, Na siloba mingi il n'y aura pas de malentendu au sein du message. koyoka bamabe kozala te na kati na sango. Les prédicateurs Soki bateyi avaient laissé les sermons batikaki mateyi qu'ils avaient ndenge ya Branham ndenge alobelaki yango sorti les choses, mpe babimisi biloko te na conteste nango te na elobeli nango te les réinterpréter. balimbola yango na ndenge na bango. eloba ndeko Rus Là, quand nous étions ozalaki wana ntango tozalaki na Jérusalem au mur des lamentations, na mur de nous lamentation sommes entrés dans cette tokoti salle na sale wana sacrée, ces salles sale wana sacré qui ressemblent à des catacombes. ezali lokola katakombe epai wapi batora ezali batamulide ezali biloko ya Jérusalem Et tous les autres biloko nyonso to eza wana l'interprétation, bandimbola kaka il y a l'interprétation donc bandimboli kaka ya makambo et l'interprétation des interprétations. kolo na mandimbola na bato Et nous tous qui étions là-bas, biso wana toningisi mitu la Torah, tozoyoka kaka Torah le Talmud et celui na batalmud dit ceci, celui-là. me oyo alobaki boye oyo alobaki boye oyo alobi boye A réellement dit, kasi oyo nzambe alobi parce que tant de gens bato ebele pensaient devoir en quelque sorte, bango bakanisaki kokanisa ete bakoki kosunga nzambe quand je lis ntango natangi Isaïe 55, Esaïe 55 je n'ai pas le moindre besoin naza na posa moko te quoi que ce soit ou d'expliquer quoi que ce soit ici. nalimbola ata eloko moko te awa Dieu a dit, oyo nzambe alobi c'est déjà si clair, oyo eza polele compréhensible, si ezoyokana bien il n'y a pas besoin d'explication. ntina kolimbola eza te Et de vivre et d'expérimenter et de remercier Dieu. etikeli kaka kobika yango mpe kozongisa matondi na nzambe Pas de division, bokabwani ekozala te divergence. na komona ndenge mosusu Aujourd'hui, si ndenge ezosalama lelo oyo vous êtes fidèle à la soki bato batikelaki sembo na liloba parole, laissez les choses. batikaki makambo ndenge yango ezalaka Prenons cela à cœur tozwa ngo na motema et espérons que d'autres le feront aussi. totya eliki ete bamosusu mpe bakosala yango Plus prêtez l'oreille ici kasi et là. kotiaka matoi bipai na bipai te À la disposition. kasi tiango bobele mpo na nkolo Prêtez-moi votre oreille. bopesa ngai matoi na bino Venez à moi. boya epa na ngai Un prédicateur. oza moteyi Quelqu'un qui a des révélations spéciales. moto moko aza na Venez à moi. azoloba na boya epa na ngai Votre âme se rassasiera. elimu na bino ekotondisama na biloko ya kitoko Moi. Et vous aurez de quoi bokomona nini yango ya kolia. Amen. chercher le Seigneur. Kulukani nkolo ntango azomonisama Invoquez-le pendant belela ye les proches. ntango abelemi pembeni na yo. 5, verset 6. molongo Nous avons motoba entendu la parole de Dieu. toyoki liloba na nzambe Nous voulons la mettre en pratique. tolingi kosalela yango Suivre. kolanda yango Ne sont pas vos pensées.
pensées. eza makanisi na bino te. Vos voix ne sont pas mes voix. Banzela na bino eza banzela na ngai te. Et puis, comme la neige et la pluie ne reviennent pas, Lokola neige moins qu'elle n'ait fertilisé la terre, ekoki kozonga te puis semer kaka bobele soki efulukisi mabele So ist es. po te moloni alona momboto. la parole de Dieu. Wana liloba na Elle Nzambe ne revient pas ekozongela ngai te vite, pamba sans effet. Elle accomplit soki esali mosala oyo batindelaki yango te ce pourquoi Dieu l'a envoyé nde ntina ngo Nzambe atindi yango lors de la première réunion. La victoire na boyokani na Golgota ezalaki elonga divine. ya solo. Et nous pouvons déjà maintenant commencer Tokoki à nous réjouir, tobandi deja kosepela louer et à être heureux et kumisa Nzambe gloire à Dieu. na kozala na esengo kozongisa Victoire kembwe pa Nzambe po te elonga à Golgotha. na Golgota, Vainqueur de Golgotha, molongi na Golgota vaincu la mort, alongi liwa alongi lifelo vie awa. Amen. avec lui. Toza na ye Reste oyo nyonso etikali des épreuves. eza komekama. C'est vrai, Nous devons traverser makambo esengeli tokatisa ce que Dieu a fait en oyo Christ. Nzambe asali na Kristo C'est valable eza na motuya toute l'éternité. mpo na seko na seko. Comme Amen. le Seigneur lokola nkolo célébrer la victoire, asepelaki na elonge na Abraham qu'il célèbre la victoire asepela mpe elonga na Golgota na biso. Amen. et que nous la célébrions Mpe avec te lui. tosepela nsima na ye. Fois que vous mangez ce pain et buvez ntango cette iso coupe, bokoliaka lipa oyo annoncez la mort bozosakola du Seigneur liwa na nkolo jusqu'à ce qu'il vienne. tikino ya koya. Amen. Dire par là, à savoir akoyeba ce qui Tod geschehen s'est ist produit par sa mort ebotami na liwa na ye an unserer Stadt. à notre place. na esika na biso azwaki esika na biso Sünden Meurtri, blessé, baboma ye batyola ye bazokise bapota balobi mabe ebele likolo na ye a été kasi infligé sur lui afin que nous etumbu ayons la paix. eyekweyaki likolo na ye po te biso tozala na kimia Nous sommes guéris. mpe na bapipi na ye tobikisami. Amen. awa tozotatola Kristo Lorsque nous proclamons la abakami na mort de ekulusu Jésus-Christ, awa Dann bleibt nous da ne nous arrêtons pas là. tosukelaka wana te Également de sa résurrection. tozoloba mpo na lisekwa na ye Vivant. aza na Non bomoi seulement mort, akufi kaka te il est ressuscité. asekwi. Nous proclamons Jésus-Christ, Tozotatola le crucifié, Yesu Kristo abakami na ekulusu mort, akufi enseveli, bakunda ye celui qui est descendu aux enfers, ye akita kuna ressuscité des morts, na mfelo jour, asekwi na bawe mokolo ya misatu et qui, avec ses disciples, mpe na bayekoli na ye s'est manifesté vivant azokomitalisa 40 jours pendant 40 jours azalaki na bango de monter. liboso ete amata na lola. Mes chers amis, balingami demandons au Seigneur tozozela na nkolo venir parmi nous aya kati na biso surnaturel. na lolenge ya likolo ya bonzambe. unserer Mitte kommt. Que vous le croyez, bondima ou non, obondima te Wir hatten nous avons déjà eu ici des réunions tosili kokuta nawa pour desquelles des frères et sœurs epele bandeko mibali un arc-en-ciel bamoni aux sept monama couleurs. ya gesehen hatten. likolo kuna Des réunions langi au sambo cours desquelles une lumière surnaturelle lumière moko surnaturelle Ada. ekiti. Wir hatten schon Nous avons déjà eu des réunions tozwi où la bakubokotani présence de Dieu s'est manifestée. bozali na nzambe eza komonisama. geworden ist. Und wir wollen Et nous voulons demander ensemble au Seigneur tolingi kosenga elongo na nkolo marcher vers nous. akanisa biso. Nous ne voulons pas dire comment nous pouvons lui dire Seigneur. tokoki koloba ndenge nini tokoki koloba te nkolo Descends yo dans la kita colonne de feu
na kati likonzi comment il le ya fait, moto lui seul le sait. ndenge nini nakosala yango ye me ya yebi Présenter nos prières. totalise malombo na Comme biso de la grâce de Dieu pour exprimer notre na désir ngolu na nzambe mpo na kotalisa posa na biso de se révéler, ote omitalisa kati na biso de le voir se manifester. omimonisa kati na Nous biso sommes rassemblés devant sa face. tosangani liboso na yo Lui prêtons l'oreille. wana tosemboli matoi na yo epa na yo Lui donnons topesi yo yango notre cœur. motema na biso Nous lui disons mpe tolobi nous sommes prêts à marcher dans tobelemi ses voies, mpo na kotambola na banzela na yo à sa parole. mpe ndenge olaki yango na liloba na yo Par la foi. Ihr spricht, Il dit, nzela na kondima venez à moi, dann alobi boya epa na ngai se rassasiera de mes oyo akoya féculents. kotonda na bile na ngai ya kitoko Dieu nous donnera ces jours-ci nzambe akopesa biso nourriture bilei Gnade na ta schenken par sa grâce. na ngolu na ye die Fülle. merci Seigneur Wollen wir schon gleich in der ersten Il a la plénitude. Dès la première réunion, prions ensemble, azali na botondi croyons uta ensemble. bokutani na liboso tondima elongo Dieu totambola elongo penché vers nous, tosenga nzambe ete akitisa atala biso véritablement visite aya kotala le biso soleil d'en haut, besucht, wirklich afin, das vom comme le lever du soleil d'en haut, de nous rendre véritablement visite. atala biso Tous lokola moi ebimaka aya kotala biso les âgés, c'est écrit. Dieu est véritablement parmi nous. nzambe azali solo kati na biso Généralement, cela se manifeste aussi wana mpe par le fait que l'œuvre de Dieu s'exerce emonisama mpe sur les jeunes et les vieux. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, ntango molimo santo ebandi kosala mosala inhabituel que les vieillards et les enfants eloko moko ya oyo emesana koya te ou 7 ans, de 14 ans, bana mike bampaka l'Esprit de Dieu ntango molimo santo ekomi kosala mosala il y a du mouvement koningana ezali de Dieu. na ndako na nzambe Le monde est entraîné moto nyonso amemami heureux l'homme esengo s'ouvre à na moto oyo azomifongola na nzambe surnaturel de Dieu. na mosala oyo ya molimo ya nzambe Alléluia. haleluya Gloire au Dieu vivant. nkembo na nzambe na bomoi Le Seigneur kolo veut le faire. alingi kosala Il yango termine nasukisi par la remarque nakoki de la parole, na remarke la prédication de Pierre. na lite ya petelo C'était si courte ezalaki qui n'a mokuse fait qu'effleurer ce qui s'est passé à l'époque alobaki kaka oyo elekanaki na ntango wana dans son contenu. yesu kristo Pierre Petelo. n'a pas encore pu holen können. aller très loin akendeki mosika te dans sa prédication, mais c'est quelques mots na matei na ye suffisent. maloba moke ezalaki na motuya Été crus. endimamaki Ils ont été acceptés et déjà l'Esprit de Dieu a commencé à agir. molimo santo abandi eza kosala mosala Prions la parole de Dieu avec foi. ntango toyoki liloba na nzambe na kondima La vision intérieure mpe boyokani na nzambe se révélera kolo aussi à nous. akomitalisa mpe epa na biso mpe na ndenge ya likolo Que son Saint-Nom soit loué et nkombo na glorifié. ekumisama esanzolama amen Amen. Während wir dir heute Alors que nous inclinons la tête, boye togumbi mitu fermons les yeux tokangi misu et ouvrons nos cœurs. tofongola mitema na biso Je demande à tous ceux nasengi bato qui banso peuvent déjà le dire oyo bakoki koloba et yango qui sont d'accord avec cela. mpe bandimi yango Nous mpe sommes un peuple de sacrificateurs. tozali libota ya banganga nzambe Crois dans ton royaume. bankumu kati na bokonzi na yo amen amen Alléluia. haleluya Halleluja. haleluya Preis sei Gott. Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Il y en a encore parmi nous qui ne peuvent pas encore Bezeugen können. le témoigner. soki moko na biso ako mpe kotatola Es ist Ce n'est pas ein Bruder, un frère, eza ndeko ce te n'est pas un prédicateur eza motei qui te t'appelle, po azobianga yo mais Dieu
le Seigneur. Zambe Nkolo, Mon fils, mon fils, ma fille, donne-moi ton pesangai cœur. motema na yo, Reviens à moi. zongela ngai, Proverbe 23, verset 26. Reviens, quitte le chemin large. longa nzela wana, Emprunte le chemin zwa étroit qui nzela mène oyo à ya la moke, vie, car le chemin large mène à pamba te la perdition. nzela monene ezomemeo na libunga oyo ya moke ezomemeo na bomoi. Le suivent, et il n'y a pas de retour possible. Kozonga eza lisusu te, Oh, que l'Esprit de Dieu tikati ya molimo na nzambe agisse avec puissance, asala na nguya, que la parole pénètre et que nous fassions tous liloba l'expérience ekota de la biso tosala libiki. Gardons les têtes baissées et avant de chanter le refrain tel que je suis, ainsi doit-il être. Je vous tobomba prie mitu na biso ya kokitisa. à tous de baisser la tête, Nasengi bato nyonso bagumba mitu na bango, rester en prière. batika na kati na lolombo. Quelqu'un ici présent souhaite consacrer sa vie au Soki Seigneur. moto aza awa alingi apesa bomoi na ye na nkolo, tombola loboko. Le Seigneur la voix. Nkolo azomona yango. Merci. Matondi, 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 Seigneur, metondi. merci. Nkolo azomona Je yango. vois. Merci. Matondi. Merci. Nkolo azomona. Merci. Matondi. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Nkolo apambolo elenge. Jeune homme. Nkolo apambolo elenge. Que Dieu te bénisse. L'Esprit de Dieu Molimo na nzambe parmi nous. ezali kati na biso. Dieu est présent. Nzambe azali awa, Il appelle les derniers à sortir. abengi oyo asuka abima, Sont exaucés. malombo eyokami, Chantons toyemba tel que je suis, ndenge naza, tel que je dois, ndenge esengeli nazala, tel que je suis, ndenge naza, ainsi je dois être. Par ma force, oyo esengeli nazala la tienne. na makasi na ngai te, kasi ya yo. Ton sang me lave Makilono epetola ngai. mes péchés. Oh, agneau de Oh Dieu, mwana pata nzambe, je viens, nazoya, je viens. nazoya. Une parole à tous ceux Liloba qui ont na baoyo banso des difficultés baza na kokoso avec certaines choses na makambo mosusu dont ils aimeraient se libérer. bongo balingi te bakangolama nango, Ont le sentiment que cela leur est tout simplement impossible. bongo baza na posa ete wana pezeki kosimba te. Dieu est présent Kasi soki ondimi ete nzambe aza et que celui que le Fils libère oyo nkolo aza kokangola vraiment libre. azali solo nsomi. Une demi-vie est une véritable torture. Bombo ya ndambo Entièrement pour Jésus. ezali minyokoli munene, c'est vrai. Entièrement pour Jésus. Pesa mobima mpo na Nous Yesu. voulons traverser la vie. Awa tolingi kokatisa bomoi oyo Il y a des gens qui sont destinés bato moko à passer par la porte étroite. babongisi bango mpo baleka na ekuke ya Le moke, chemin étroit qui mène à la vie. oyo nzela moke oyo ezomema ntina Le bomoi, chemin qui mène à la vie, le chemin étroit qui mène à la vie. nzela ya Le moke chemin large ne vous a oyo ya monene ezomema na libunga. presque plongé dans le désespoir. Bokoti na kati ya kozanga elikya, Le chemin large, nzela ya monene source de détresse. ekozala na mawa na bapasi Pourquoi le Seigneur vous appelle? neti na nkola biangi yo. Certains d'entre vous Nasukisami encore des choses, baza na makambo des habitudes, ya bizaleli, quels qu'ils soient, ata koza ndenge nini qu'il faut vous yo libérer, esengeli okangolama, alors que toutes les dont vous sentez que vous avez besoin d'une délivrance. ozoposa ete okangolama. Inclinez et tous les yeux fermés, levez la main avec la foi que Dieu vous Bino donnera. botombola misapi na kondima nzambe apesa bino, Ouvre les cœurs. nzambe amoni mitema Est là aujourd'hui pour aider, mpona kosunga, mpona kokangola, révéler la victoire de Golgotha. mpona kosangola elongo na Golgota. Amen. Vainqueur. Yesu aza molongi, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Père céleste, Tata wa likolo, Seigneur notre Dieu, Kolo Nzambe na biso, nous te remercions tozongiselo matondi. pour la puissante victoire Pona elonga dans cette première réunion. na bokutani oyo. Je suis faible Naza na botao, et fatigué na lembi, dans mon corps, na kati ya nzoto oyo. mais Kasi, fortifié lendisa. et rafraîchi dans mon esprit. Je te remercie. Nazongiselo matondi pona bongo, pona korafeshir. Je te remercie Molimo nanga. particulièrement pour tous les nombreux jeunes qui ont levé la main. Na setondisio matondi pona bilengi oyo nyonso tu batomboli bomoi na bango pona kobonzela yo bomoi na bango. Prions ensemble. Molinga mito bondelo elongo. Prions tous jusqu'à ce qu'ils aient atteint la certitude du salut. Okende na bango ti babondela tikino bakoma na bosukisami na mitema na bango. Qui sont devenus enfants de Ete Dieu. bakomi bana na Nzambe. Oh Seigneur, Oh Nkolo, bien-aimé, molingami. accorde-nous aussi de tels moments de prière. Pesa biso bangongo ya kosambela bongo. Naisse de nouveau, où ton Saint-Esprit Tobota masika. tombe, Pona mulimu no musanto ekweya. du Saint-Esprit et où ta gloire, Tobatisama na mulimu musanto pe pona kembo na yo. Seigneur, Kolo, Jésus, Yesu. tu es le même Ozali ndenge moko. et tu te témoigneras comme tel. Pe yo moko mitato la bongo. Amen. Nous plaçons ainsi que Toti. chaque réunion sous Bokutani. la protection de ton sang Na se ya makila na yo. et te demandons Pe tosengi yo. direction de ton Bokambami na esprit, molimo na yo nkolo. que chaque cœur Motema nyonso efungwama. il n'y ait ici ni questionneur ni sceptique, mais Moto ate croyant. awa na motema ekenzi. Ce qui est prêché Kasi bayamba oyo eteyami l'approuve et en font l'expérience. batatola yango mpe basala libiki na yango. Nkolo molingami. Nous te remercions. Tozongiselo matondi. Chaque visite miséricordieuse, Mpona ndenge otali biso na mawa na yo. Amen. comme tu t'es révélé, Ndenge omitalisi polele kati na biso. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya. tu es caché en Christ, Obombami kati na Kristo. révélé pour les autres, Ofungwami mpo na bamosusu. mystère pour les uns, Libombami mpo na bamosusu. une énigme pour les uns, Lisese mpo na bamosusu. ô Seigneur bien-aimé, O molingami. accepte-nous Ndima biso. et bénis-nous tous. Pambola biso banso. Na bozwi na ngolu na Au yo. nom Na kombo na Jésus. Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.